na présence ya Nzambe. Mais na kati ya bastili wana deja tosali pe banzembo oyo eza inspiré na biso moko neti nzembo oyo ezobeta na écran. Titre nango eza wapi yo Yesu. Deja eza en ligne sur YouTube. To ba oyo balingaka nga soko koti na YouTube okomi Véronique Lukombo officiel. Okomona deja ba titre ya banzembo oyo wapi yo Yesu. Toza pe na mosusu kala te tozo lancer titre nango eza l'homme des milliers. L'homme des milliers. Mutu ya katikati. Ouais. Ok. Oyo abongolaka makambo. Soki otali na histoire moko mama moko asalaki ekobo baye na ye liboso ya Yesu bazoyebisa Yesu ke mibeko ozoloba tabo ifo ke tolapide ye toboma ye na mabanga. Mais Yesu alobaki o nyonso ayebi ke asala lisumu te abamba ye mabanga. Bible ezoloba batiaki ye na millier oyo babosanaki ke l'homme des milliers c'est Jésus. Ye tango oye na kati ya millier na ye ajejaka te makambo lokola biso bato yango moni meme na ekulusu batiaki eka na katikati parce que millier eza katikati. Veut dire tango aza na kati makambo na biso nyonso ekozala malamu. Merci. L'homme des milliers. L'homme des milliers, Jésus-Christ Nazareth. Donc ye aza na katikati. Oui. Kote okouta kote oyo grâce eza te mais ntango okomi na katikati okutani na ngolu Yesu Masiya Nazareth eza malamu mingi. Donc tokeka na rythme wana ya babengi worship donc eza moment moko profond d'adoration komema bato na présence ya Nzambe parce que bele babongisi babosani valeur ya adoration. Adoration nde esimi nyonso. Bible ezoloba Paul na Silas mosala moko kaka bandosala ezalaki kaka koadore mais na kati ya koadore tomonaki bamiracle oyo Nzambe abandaki kosala. Bible ezolobaki baporte ebandaki kofungwama bachaine ezofungwama e bato nyonso bazalaki nzinga bazalaki délivrer na nzela adoration. Voilà tolingi mpe tozongisa valeur wana bato bacomprendre ke même quelque chose au traverser ba moment ya passé soko côté na profondeur ya ko adorer Nzambe aza capable ya ko agir pe ya ko sala minene parce que Bible ezoloba avandi na milliers ya louange pe adoration. Donc voilà yango wana nde mais toza pe na banzembo oyo tosalaki album tosalaki mais album wana nano ebimi te nano penda tozwi accord te epa ya Nzambe ke tolanse yango. Ngaka sinon besoin de producteurs te tozonga lisolo ya adoration ezopesa délivrance et déclencher ba miracle obi mingi babungi côté adoration wana boni bozongisa bama bato oconstate na musique na biso musique chrétienne. Oui, te constater yango na musique et puis même na ba église na biso même na ba enseignement tozozwa mingi bazoko pesa biso ba enseignement bazokolakisa biso susu te comment koadore mingi okomona bazolakisa biso comment kozala délivrer bademo basalaka ndenge nini baopéraka ndenge nini comment kozala prospérer. Voilà. Donc bazoprésenter biso prospérité. Donc na baéglise yaka okopambwama yaka okozwa délivrance eza nango mabete mais mingi yango nde ezwi premier place. Yango nde ezwi premier place na et puis biso mpe bamusicien tobungisi yango na sens ke tokomi mpe kosalela mingi mpe basentiment na biso tolingi susu te tozala dirige na molimo ya Nzambe mais tokomi kosala peut-être na basentiment na biso peut-être mpe nazalaka na problème na moninga mais na profiter na répondre na nzela loyembo wana yango te Nzambe aza na besoin biso tozala na yango yango moni meme bayaya na biso sotali ba profonde adoration oyo bazalaki nango na kala yango susu te baza nango lelo et puis ezalaki puissant makasi
na kotanga kombo te me bayaya na biso bamiyebi bisika bazolanda biso bamiyebi banzembo na bango yango ozomona ba nouvelle génération oye ntango bazosala ba live na banzembo wana bayaya basala ezosala toujours ba exploit parce que ezalaki na profondeur makasi ezalaki na mafuta makasi alors biloko wana lelo eza susu te voilà tolingi kolobela bandeko tozongisa style ya adoration na baeglise parce que namoni na kati ya adoration baréponse nyonso ezali oui soki oza na besoin libala osenga te nzambe mpe esanga libala adore kaka so adore nzambe aopesa libala. Oui. Ça c'est un secret alors parce que na se permis tant passer la fois le bagalobi na adoration nzambe atina ange il siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Donc na kati adoration ce qu'on a vacciné yo lobi ozana besoin eloko songolo kosenga na ote adore kaka Merci beaucoup frère Ronick. Mais je crois ça que les musiciens peuvent na goût ya client. Mais goût ya client c'est-à-dire bato balingi kobina mingi danse ya lipeka osali nzembo moko mpe ya danse ya lipeka bato balingi kotombola liboko osali nzembo moko ya kotombola liboko ozobosana siko adoration oyo eza mpe eza base eza mpe mobuku na musique. Peut-être tokoloba badanse wana esanango mabe te balouange eza mabe te mais eza malamu kosala louange na conviction ya nzambe maintenant ke bato nde balingi osala louange parce que soki tokoma osala mosala kaka po tosepelisa bato yeba bien tokobima na volonté ya nzambe tosala susu te oyo nzambe akolikwa parce que bato ebele lokola azosala mpona bato basepela na ye po bato bayeba ye parce que lelo oyo tokoloba ke mise moko songolo azorenie eza ta na ye azorenie parce que eza ta na ye mais soki ozosala mpona bato peut-être ntango komona moninga azorenie yo mpe kosala nini nga mpe na renie lokola ye obosani ke ye eza ta na ye fo arenie yo zela ta na yo ndenge moko mpe na bacomposition nzambe soki apesi yo nano te temps osala lolenge ya style ya nzembo wana obimisano nano te ngai nayembaka baadoration elingi koloba te ke nasuki ka wana louange mpe na kosala na ngai. Frère Ronick yo toyebeli na adoration papa toyebeli na adoration na louange mpe na osala oui eza mpe na album wana na preparaka wana eza mpe na louange moko eza kuna titre ya louange wana eza ke aza kosala wana kuna tozo kotémoigne bolamu ya nzambe soki oyoki yango omona ke toza mpe kuna mais tokoki kobimisa te mpo mikolo nde balouange nde ezorenie so tosali yango na kilelo ndenge tozokaka terme wana so tosali mosala nzambe na kilelo wana tobungi wana toza so na verité te me tosala na conviction to na lisungi ya molimo santo so ntango wana esengi tobeta louange tokobeta epui nzambe osala minene mais soki esengi baadoration tozala wana neti na miniti obiso toza nanu wana toza nanu adoration todi vava frère Ronick Lukombo basima tosala na émission nasoli na yo po mingi badécouvra yo na papa Emmanuel Musongo tokozwa mwa morceau ya nzembo boyemba na yo mpo bamisu baloba biozosolise mpe mingi mwa akapela te ata na kapela mwa morceau nzembo boyemba papa Ronick no nzembo toyembi banzembo ebele ata moko bato basepelaka na wana wow Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga
bakolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Moto akolinga ngai lolenge nazali. Moto akoboya ngai lolenge kaka naza. Mikasi Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Moto akoki kolanda yo soki amoni intere o. Me Yesu alandaka kaka na intere te o. Me Yesu alandaka biso po yende yakela biso. Amen. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa nanga. Ata nazali na mama nanga. Bakolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nakomi pene akufa landaka ngai. Ata nazolumba solo kopola landaka ngai oyo. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Wow. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Voilà, comprenez, très belle chanson, ça me fait couler des larmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Merci beaucoup. Une très belle chanson, il y a Maman Lydie Sumbela. N'importe quoi, Bimkonango. Et Maman Lydie Sumbela. Maman, appelez-moi c'est pasteur, à comment plus na côté ngasoki koyoka na yoka ngoka mingi na Toms maman fait zapper azao yembango kala et mwanzimbo kala maman Lydia Sala très belle chanson et soir en colonio c'est chaque fois badwa yembango nitiza lelo est-ce que moi lo mobino na lo babongo vent oya sika bino mtu na biloko ngo c'est-à-dire je maman kala même refrain me kotika peut-être moi ba loba mo ya sika moi ba nazomona mingi pa na yo et pas frère nani Jonathan ya fou Zui et sœur Fleur tu me dis moi je me frère Patrice tu me dis bon peu mikolo moi biloko aboshi ngo wapi bon voilà eza ba fruit ya muto akotaka na profondeur ya ko adore. OK. Oui. Parce que ndenge na utaka koloba banzimbo wana eza na eloko na kati. So banzimbo wana eza na mafuta na kati. Ale souvent tango muto azokota na profondeur ya ko adore. Ndezo tinda ya banda obimisa maloba. OK. Parce que tango koti na bozindo okoluka te maloba oyo koloba. Parce que si okoti na profondeur voilà maloba ekoya oyo ezo soutenir refrain wana donc eza nango tokoloba te ke eza te bastile ya lelo mais so tali yango mpe eza na mutu nyonso te eza na mutu nyonso te mosusu peut-être akoyemba na ye mais aza mpe na don te etango akoti na profondeur abanda koimprovise mosusu nzembo wana so baloba soki kana e mosusu oki akoti na bozindo vedire akosuka kana te mais maloba ekoya maloba ekoya mais so totali meme Pierre azalaki kana besoin ya mbisi akende oluka mbisi ti mais ntango bayebisi kota na profondeur azwaki ka sorti moko te ya mbisi parce que ye alobi ka mbisi ntango akoti na bozindo azwaki so sorti moko te bible ezolobela biso azwaki basorti ebele so na bosani te plus de 50 sorte ezalaki ebele veut dire mutu oyo akoti na profondeur liloba wana ekotikalaka yango te me nzambe akopesi maloba mosusu c'est exprimer liboso na ye veut dire bolamu ya nzambe eza ebele so tolobi topesa ye mbongo eza te so nazwi temps ya koadore tika na répondre nzambe ata na maloba na nga oyo ezouta na kati ya motema eza maloba oyo ezouta na kati ya motema par rapport ya grandeur nzembo ezomemanga nde maloba ezobima epuis eza grâce eza mpe na motu nyonso te oui. Mais oui, pour ma casse une improvisation alors. Eza grâce yaka. Eza grâce. Et so tali, so lobo salango, so za concentré te.
okosala me ekozala différent ntango okoti na bozingo meme ntango yo moko ntango kosilisa so balobi bapeso enregistrement ya makambo osali obanda oyekola susu eti nga banzembo nasalaka ntango nakoti na bozindo nazomiyeba susu te ntango nasilisi so oluyokisi nga yango funa yekola su maloba epui maloba mosusu nakokamwa koma funa loba boye ngam nalobaki parce que eza ntango otali profondeur ya liloba wana yo moko osutuki ngaka mutu nalobaki parce que ozalaki accompagné na molimo santo. C'est-à-dire les jeunes adorateurs, à travers cette émission, je sais que vous serez édifiés, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses. Il faut que en profondeur na mozindo wapesika ukosala makamto po loba oyo peut-être ozondimate ke yo mutu ozoloba pour vous accompagner na molimo santo, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Et frère Unique, non moi neti bakestion eza ebele chaque fois nazala no bakestion esila rate nakoriske awa bacharge esili papa Bogos Anderson akoka koswanisa ngai voilà. Mais donc tokosola siko mwa masolo ya par rapport ya bilambo olati tosepeli nango makasi papa boni ezalaki coutumier prédote na komona mabiete juske wana ezalaki nanu mpe prédote te ezalaki mpe coutume te parce que prédote nazosala yango na septembre le 24 yango nde nazosala prédote mais oyo juske ezalaki rencontre ya les deux familles epuis na apesi enveloppe après yango nde bayi kopresente biso na église voilà après kopresente na église nalobi tika nameka mpe kopesa information si réseau et à bientôt prédote lokola nga alobaki makambo
nazalaki penza na eloko te nayebisi ye antuka mobali oyo azolinga yo ndenge kamoni nazwi courage mais naza na eloko te naza penza vernet de mpiaker donc naza na eloko te peut-être okolinganga ozotia na makanisi te oyo nakozwa mbongo antuka position eza te mais nasepelaka na réponse apesaka nga ayebisinga kozanga na yo eza libande te réponse apesaka nga yango wana eza réponse moko epesaka nga makasi edire eza libande te na sens ke soki moto aza na libande ebotaka te soki ekola te na libande ekobima te donc azwaki yango na forme wana ntango alobi ke eza libandi te vedire ata lelo oza mpiaka nzamba kopeso antuka nasepelaki epui tovandaki na ye na bamoma ya pasi na bamoma oyo nazalaka na salon ndenge ka boyebi vi na rencontre bino bandaki kofutela chambre salon na libota mobimba tuka biso tobandolala na salon mais asipautaka nyonso epi nayebisaka ye verité mais asipautaka nyonso tokobaki kolakisa nzela nzambe epi kolendisa kopesa ser makasi na bando oyebisaka ser liloba moko naosambela nzambe adecevoir ngai te c'est-à-dire nabima vantire te parce que komaka na moma nani adecevoir yo te ser to nzambe adecevoir ya Ronique nga vraiment yoka nzambe adecevoir ngati na nzambe omoni ekomaka na moma moko ntango ozolinga mwasi oza na eloko te mibali bakoma mateya ebele fort ngakoma koteya ser fort tona démontre ser baespoir esiko modele ya baespoir na banda kopesa ser soki mpenza esalemi te nga na obima avantire yango omoni priere ya liboso ezalaki na bando oyebisa nzambe adecevoir nga te ser akozala témoin ya makambo oyo nazoyebisa ye ser akangamaki ti lelo oyo mokili découvrir nga nazalaki na ser so ndenge natambolaki ndenge na bando pesa batémoignage ese mwasi akolinganga eza na bato ebele mpe bakoma nga nakoma na nga boye nakoma na nga mobali na yo nazalaka deja na mwasi mais juste wana ezalaki histoire na bando rencontre par rapport makambo oyo nabandaka kosentir donc nde ta nalingaki ser nga na ye déjà tokokisa déjà 2 ans c'est très bien bapaster bazwi temps ya kolandela ser ti naye komona ke en tout cas il faut ke toza bana nzambe toza basali ya nzambe surtout ke na lolenge nkolo azomema ngai so nasali erreur eza malamu te toboyi koyokisa nkombo ya nzambe soni toboyi kofingisa nkombo ya nzambe soni malgré toza nasali te ke naza deja na mbongo oyo ya kobalela ser mais nalingi deja nami lakisa ke naza logique epuis natalisa public nyonso oyo basepela na frère Ronique en tout cas basoutenir po tokoyisama te baye nyonso baza na besoin to avancer na mosala ya nzambe en tout cas bamonaki nakotisi déjà motu c'est ça vraiment courage pour ça frère Ronique et sœur Déborah tozomi sur place ya lisolo ebandeli wana ntango frère Ronique aye koaborde yo alobi ki asepeli na yo aconfirme lo ki aza ne mpiaker kutu te vrai mpiaker do aza na eloko te ondimaki yango nde bon natalaki ete na boye poso na ndenge alingai nga na ndenge nakutelaki ye so azalaki motu moko ya basentiment nalia na boya mais ye azoloba nafandaka kimia nazoyoka ye bon namonaki nanga yango grave te opiaki eyaka mbongo mpe eyaka
na mai tema zo lisa baitamu ko ya piaka enjo nzamba usunga ya uzombonga na lingaki kana na ndenge na kutela ki c'est des beaux amours ya ntanta kaka to ya naza mwana mfuado c'est bien mais frère Ronick ce matin le soleil naïe toi ça des témoignages par rapport à l'état physique naïe et les émissions sur bato talent bato balelaka bato bazana pasi et lelo avant na zaki otala on lisusu azo expliquer wana bazana mboka olanda émission bazana mboka ba otika banda papa keluka papa zaboué maman zaboué moi na nzoto par rapport à l'état physique naïe et ça vous avait dit rien ça vous avait ça vous interpelle aussi? Bon. Na Hollande, on a fait ça lenga passe. Ça lenga vraiment passe. Et tant qu'il y a beau tamane bongote, ils ont maladie yaki kukuta anta to je passe na mutema. Yango te pe solution. Je suis à la kapanzana. Amen. Nyonso na mona na ngamote tala kingi ko ya lobi frère Ronick ne veut pas logique soit comme si un niveau où c'est que à convaincre c'est que ça va ser Deborah félicitations pour ça mais c'est que oyemba rapé tozo meka to yoga pe ser Deborah na yiki bande ko bazi ba yoga ser Deborah ça bien na yiki papa ko accompagner yo mais yo ko banda et ça moi bien ana capella Nzembo ekiri okezoya pa Ronick okota na ye bazolanda yo motima nangiza yayo na mipesi mobimba lokumu pe na nkembo ezonga nayo nakumisise yo nagumba melio kolo na ekolo baete nalingi yo motima nangiza yayo na mipesi mobimba lukumu pe na nkembo ezonga nayo nakumisise yo nagumba melio kolo na ye kolo baete nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo lelo natatoli nalingi yo pa Ronick okoti te po nini otiki mama mbaye moko alingaki mpe monde bayoka ye nani ok non voix déjà eza bien toyoki azemba kitoko ye mpo olandika ligne wana ya adoration oyano na louange te tobinaka na biso na yo te biso tozaka na adoration kaka c'est très bien donc le 24 septembre toza na prédote après dote ekoya après dote ekoya makambo nyonso ekoya après public esi eyeba epi bandeko nanga mpe ya CFC bana notre père apesi bango mpe bambote kaka banda tobandaki nana salue bango te tuka nzambe apambola bango bisika nyonso bazali baza na motema na nga nalingaka bango bao nyonso baza na ki bao nyonso baza na mboka libanda baza mpenza na motema na nga et surtout le grand-père visionnaire mon père nalingaka mingi pasteur de la foi
foi. Quand on vient le porteur du Christ. Voilà. Nous t'avons mis un calou. L'homme des foules. L'homme des chiffres, Nebisio. Nous t'avons mis un calou. Ya trop. Aza motema oyo nzambe asali pe na nzela na ye vraiment eza grave na motema nzambe apambola ye donc nyonso eza pe information na apesa mpona bandeko ye ndeko na bino le frère Ronique adorateur ya nkolo akoti makambo oyo nayebi ke eza bapoint moko ezokokwisa bandeko ebele basali na nzambe ebele bako nyonso vraiment balingi frère Ronique avance na mosala nzambe en tout cas si nakoti makambo yango bamakoki eza te mais tozondimake déjà ezali parce que la foi c'est une ferme assurance et toza déjà assuré oyo tomoni nano te mais te si tondimike déjà eza yango wana tosala première étape ya prédote mais nayebi ke bavideo si etamboli bato ebele bayebi ke si na bali soki namoni bamontage ebele na réseaux sociaux na osiportaka ngo ndenge nini apparemment oreagisaka te olobaka te makambo otika noka eleka bongo tokoloba te tokoloba nyonso wana omoni soki nzambe abimisi yo eza parmi babiloko oyo eyaka ntango nzambe abimisi yo donc tokoki koloba te eloko te parce que ntango tozalaki na tobimi te moto akoki kosala video aza te bao nyonso mpe basali bongo na kondane ata moto moko te nalingi bango mingi basali yango mpe parce que bango mpe balingi nga nayebana en tout cas mais sinon na bali te tozosala nde première étape to wana bomonaki bavideo oyo eleki juste ezali na pesi enveloppe mpe na sololi na famille na bango ezalaki rencontre ya deux familles epuis na pesi enveloppe ntango esili nde na ye siko na église baprésente biso mpe na église voilà les 24 c'est-à-dire na église bato babetali bakute so bamoni maman Déborah na frère Ronique bazosobola bango ezala te ke surtout ke eza likambo oyo paster alandelaki nanu avant ke toya kobima donc ngai nasalaka te soki ezalaki logique te nalingaki kobimisa yango na réseaux sociaux te oza moto logique soki ebimi seke tokomi sikoyo na molongo to na nzela ya kosala likambo wana oui. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la petite histoire, il y a famille, il y a papa Ronique, tout tient entre parenthèses, vous avez information vraie, non, à Balité, à Kenego sur la famille, il y a maman Déborah, et il va solo là qui, c'est quoi, la première pas au salon le 24 septembre, donc le 24 septembre, à sa première pas, ceux qui au ligne participent au soutenir Pendegoya Mabete, au Bengi, attends, un numéro, on a besoin de numéro de Coronique, tout pour Bengi, un numéro, on a besoin bazala nao déjà okozwayi bosola na kimia nyonso na septembre à ça après d'autres et puis après dès qu'ils a makambo nyonso esila nao très bien et puis na bosani te excusez donc ndenge tosala yango le 24 wana na kozwa na facture moko ya dot et puis wana toke na procédure wana peut-être tokoya susu koloba na bana nzambe mais nakozwa facture déjà mamu nyonso yango nde kokende na biso ti na suka d'accord oui ntango mwana ye koinforme nga kalinga bala vraiment mpona ngai d'abord ezaki esengo makasi parce que naki mosuni boye na page toresole page oyo tomonana eta oyo mwana suki nango on s'est posé une question soki akoki kokoma mpe mokutana mpe na mwasi wa kondima abala ye donc mpona biso ezaki swa makasi ye toyambaki na maboko mibale première fois kokutana na ye d'abord tosololaki na ye tolendisaki ye topozaki bakestion ebele est-ce que il y a solo vraiment olingi frère Ronique oui nalingi frère Ronique mais ozomona état na ye abi oui nazomona état na ye merci beaucoup lokola
place bolinganaki biso toyebi te mais biso tosepeli kaka koyoka yo ke yo ndimi babala yo na frère Roni na mwana na biso. Alors continuer kolinga ye kana ndenge okuteli ye. Lobi ko changer te parce que wana ye kopesa biso pasi na motema. Donc vraiment esalaki biso bien. Tozangaki liloba te mpona kolendisa pe mwana mwasi. Fasoka mutu bilange mumu zaba muve kutuba dingala mais muzotu bilaka na kikongo en tout cas musepela kana kento yayi po muno yinza nyoso bamezaba ke mumbuta bana babakala na babakala ali ya mutu bila frère Oniki tiani kuzatu bila muke o mama muzokuela ngezokuela ke kento ina ngeme yuvusa amesepela na nangeke o amesepela na mono kuto ametu bila muke o mama kento ina muzokuela yani zokuza talange juru yani kuzatala munu musepela ka muyuvusa kani peba kesto eske ngeme mona Roniki lukombo faso yani keleke memona ngeme sepela na yani ke o mama mesepela na yani musepela ka penza musepela ka mingi musepelaka ale lokola yani Debora nani lokola mubuta bana bakala na babakala musepelaka mubaka diaka mwana ya kento ale yau muke ya kusepela mingi na dikuela bao yani mwana beto ya kento yani kaka kuza sepilisa beto ya ningi ezabisaba abamebanda aventure bamebanda disolo abao ningi ezabisaba conseil bo munu mukeza bisa bao bavwanda bien nzambi toalisa bao yani toalisa bao kaka parce que bao zole Roniki lukombo na madebora bake bana munu ale bavwanda ntima mosi bavwanda bumosi bao zole merci maman. Et toujours nous sommes à musique, à Bunzambe. Mais sur les non-émissions précédentes, il faut que tu aies l'intimité à Yomoto par rapport il y a des manifestations, il y a vraiment des manifestations intimité. Je crois que sur ces émissions, dans ces plateaux, continuons moi va comprendre les sous moins bien. Donc eza grâce vraiment ko zalaki osoko yemba nzambe azali ko visiter bato bazali komona loboko ya nzambe eza parmi babiloko oyo na bandaki kosenga na nzambe me mokolo moko angelu na nkolo abimelaka nde apresentanga biloko mibale apresentenga intimité et puis apresentenga onction. Voilà quand on présente ngande ayebisakanga lo mibale nyonso na présenter yango na présenter yango nyonso mibale eza ya yo mais nalingi ke avana kende oyebisanga nini osengeli kotia na première position na musala oyo nzamba pesio la nayebisi lokola na kanisa kipe esi na luka losa na losambo nanga nzamba utilisenga puissama na kote ya onction ntango na oyemba bato bamona loboko ya nzambe mamoko na se souvenir na lobi te nga na koprefere opesa ngai onction ezala na première position voilà tobandaki kodiscute na ye mais kodiscute oyo tobandaki kodiscute na ye po affaire comprendre nga valeur ya eloko oyo ikoki kozala liboso nde aya koyebisa nga ke soki olingi po avanse na mosala oyo luka otia intimité ezala na première position intimité ye nde akobota succès ye nde akobota onction ye nde akobota makambo nyonso oza nango besoin na kati ya mosala na yo c'est-à-dire faut ozala na intimité na nzambe faut ozala na intimité na nzambe parce que moto oyo aza na intimité na nzambe azalaka na bajournée oyo asacrifiaka
mpona kosolola na nzambe oyo bajourne wana nde yango bajour nzambe alongolaka biso badefo oyo tozalaka nango moto mosusu nzambe aza na besoin asalela ye mais peut-être eloko ezokofrene ye mpo nzambe asalela ye ta mosusu orokeye orgueil siko problème na ye ezalaki bato bakota na intimité ya nzambe ndenge nini po ebele bayebi te nazoluka onction nazoluka likambo na intimité ayebi te bakota intimité ya nzambe ndenge nini yo osalaka ndenge nini wa bakotaka na intimité na nzambe nzela basacrifice moni eloko nyonso esengaka fo kofuta prix lelo oyo yesu azwa nkombo likolo ya bakombo nyonso parce afutaki prix afutaki prix yango nalanda enseignement oyo na pasteur moko na koloba kombo te azoquestionne biso alobi yesu akufa mpona banani so torépondre eke yesu akufa mpona biso alobi eza vraie réponse mais ye abakisi yesu mpe akufa mpona ye moko so totuni ye mpona nini alobi après avoir komikaba na ekolusu nde lelo oyo yesu azwa nkombo koleka bakombo nyonso voilà lelo oyo partout dans le monde baoyemba nkombo ya yesu bazoyemba misala oyo asalaki na ekolusu o ava bakoma na point wana ye moko nano amikabaki amifutaki kofuta prix alors mpona kokota na intimité na nzambe premièrement il faut kowumela na baenseignement deuxième il faut okota na ozala na vie de prière lozala mutu moko ya mabondeli mutu moko ya basacrifice basacrifice veut dire tozalaka na bamoma ya baretraite tozalaka na bamoma ya baveille de prière tozalaka na bamoma ya bagene donc eza na basacrifice il faut ofuta et puis na bamoma wana nde nzambe bandosolola na yo parce que biso tosololaka na nzambe na nzela losambo o moto oyo aza na intimité na nzambe acréele nzambe espace na vi na ye azala na bajournée oyo ye afukamaka to journée oyo ye asacrifia asololaka na nzambe neti ngai nazalaka na bajournée na nga privé oyo ezaki navandaka na nzambe des fois mpe 14 jours ngai moko namonanaka na bato te naoluka nzambe. Merci frère Roni. Je m'excuse. Comme nous sommes sur le solo, parce que c'est une minute qui il y a solo mituna et zana nebele. Mais le bac mon quoi modèle na offert à Toms, pasteur à Toms. Beaucoup t'en a depuis 7 ans. Oh non, beaucoup t'as espérons que beaucoup t'en a kaka. Ouais, nyonso ezanata. Ok. Voilà. Merci beaucoup. On me fait signe qu'on doit citer minute koki et j'ai pas les choix donc il n'est pas batwana pour ça tout sola mais tous les ans oui belé mais tango et c'est une zamba seb songolu to ko swata ya sola suna frère Ronique tozana pona bino et na opesa merci pa ya Gauthier Kele mwana nya mami papa Bogo Sanderson papa na Rema ya Peggy Tango motema mama Alicia voilà Alicia Feza et maman Deborah merci ne bodime ko yamba biso lelo nete papa so message monsieur ezana peuple religieux bolanda biso wa message ya suka ezali premièrement Nzambe apambola bino partout dans le monde isika bozo landa ngai nazomona oyo bosala mpona ngai ino nyonso oyo bozopambola ngai Nzambe alola mpe apambola yo surtout ke bana CFC Nzambe amona bino makasi Nzambe amona bino makasi napamboli mpe papa na nga Lukombo mama Denise bao basalaki nazala na mokili en tout cas Nzambe apambola bango apesa bango vie ya molai fo balia oyo
ezote epai na ngai. Ntango bato bazobwaka yo mama Denise aboyaki kobwaka yo abaki ye. Nzambe apambola mpenza mama Denise Palukombo. Bino nyonso oyo bosepelaka na frère Onique, bosanga pete kokota na chaîne na ngai, kosabone kombo ya chaîne na ngai YouTube eza Ronique Lukombo officiel. Soutenir nga na nzela pe ya bavi na bino osalanga malamu ndenge nayebisaki biso. Antuka mosala ona osala toza nanu mpenza te na bapartenaire oyo bakoki kosoutenir mosala. C'est vrai que toza na besoin pe ya bamateriel mpona kosala mosala, toza na besoin bainstrument, toza na besoin bakamera, toza na besoin biloko ebele mpo mosala nzambe ya avance. Mpo nyonso akosimbama kosoutenir les frères Onique. En tout cas nzambe akozanga te kopambola. Boyoki bien que frère Onique aboyi kofinisa kombo ya nzambe. Frère Onique ici afiancé, voilà tozosala prédote, et puis prédote tozokende nango kino na suka, tozosenga basoutien na bino bosoutenir. En tout cas nzambe apambola équipe nyonso ya CFC baoyo totravaille na bango na kati ya Ensio. Nzambe apambola famille mobimba ya Lukombo, nzambe apambola famille ya Kadi Menayame bao babotelanga mwasi o nalingi na honore kala te. Ala napesi merci Papa Rabi, pasteur de la foi bisko ozali osala malamu. Kapa boswani. Kap.